Fali Poupa est venu. Ah, musique c'est l'ennemi, hein. Et au Monigo, musique c'est l'ennemi. Les warriors, on doit être fiers. On doit être fiers pour. En fait, si tu es warrior, hein, tu dois être fier. Tu dois être fier de toi. Opponent place mon est bien cause à la warrior. Et l'époque mon est bien parce que Internet est à haut débit. Internet est à ma case, c'est 5G, c'est bima déjà. Ça veut dire que tu as un azate, ma archive P ezali, ma IAP et bima déjà. Ça veut dire que tu as un azate. On peut changer l'histoire. On peut Olympe, qui sont été Olympe, Olympe ezali, ils à Paris, Olympe ezali. Zénith, ils à Paris. Kobasa Luana, Ezikate, Batumba, Angote, ezali. Bercy P ezali. Bangoto, Basala tout ezali. C'est-à-dire, Julien Bernard, il voulait limiter les artistes congolais dans le stade de France. Tellement ils étaient incapables de franchir les rideaux pour nous rencontrer dans la lettre saint du stade de France. Gims. Maintenant, pour l'Obanine, pour Fali et Poupa, a commis grand prêtre pour abober le stade de France ou pas? C'est ça la question qu'il faut que zonga ba kene ko na Jibin Piana. Ba mele pe la vidéo oyo noli tambwe bo kate la Jibin Piana vidéo oyo kaka place oyo. Boye bisa ye vie. À l'époque quand tu disais que grand prêtre Gims pour on dit makaye pour avec le stade de France. Sigo lelo o ndenge leki na bino Fali Ipupa. Oyo azoko la rumba congolaise au bon port. Est-ce qu'il est maintenant grand prêtre ou à l'équipe à grand prêtre? Comme tu n'as pas de question. Omoni koloba ya mabe. Koloba. Il y a un être humain, il faut faire très attention quand on a la déclaration à yo parce que un jour la déclaration à wana et qu'on rattrape un jour. Il faut vérifier date il y a émission Oyo. Ils ont une date nini. Il s'agit combien d'années? Tito comme le on a 2025 Oyo. Il s'agit combien d'années? Il s'agit combien d'années? Il s'agit combien d'années? Il s'agit combien d'années? Tous les vieux là, qui sûr et certain. Et qui n'a moutouma, baboussana ike. David Mokazana qui wana na combo ya Fali Ipupa. Parce que Fali Ipupa ça va race David. Bon, ceux qui Bible la ceux qui ont le côté de éviter parce que nous sommes dans la Bible était nous sommes dans la Bible. Ceux qui Bible les a solo. Ça dit Fali Ipupa parfois ça la race de David. Ça dit un jeune garçon qui n'a pas perdre banini même naie un jour lion aillé pour menacer même abundi apanzi lion munoko. Ça c'est selon la Bible. Comme tu n'as pas Fali Ipupa baza pièce moko rare. Qui pouvait croire qu'un jour, Fali Ipupa, n'a pas fanatique naïe, troqué, n'a qu'à grand liboulou à Stade de France. Bonjour, Kenny de Bundes. Qui pouvait croire? 3 ans passés. Merci beaucoup. C'est 3 ans passés. Merci beaucoup, Luna. Qui pouvait imaginer, même il n'a pas rêve, même qui pouvait imaginer que Fali Ipupa peut faire le Stade de France? Qui pouvait? Donc, il y a 40 000. Parce que c'est limité qui est. C'est limité qui n'a Bercy. C'est limité qui n'a Bercy. Mais le Oyo Fali Ipupa achela bango libaya na yo arena. Oyo Congolais mon côté. C'est jusqu'aujourd'hui.
depuis 2023 fallait abeta to okende mutu moko te azobeta yango mutu moko te azobeta yango yo wayo ozangi tike ya Stade de France bokomi kolukana komo mona bato komi kolukaluka batike bokomi kokoma bikoma ifai nasomba tike ifai nazwa tike ifai nasala boye bato bakomi kokomela biso baprivé comme si biso tokoma badistributeur batike nga na distributeur batike te batike ezalaka pa gérard drouyo epa na biso te malgré bokomela biso me tokoluka batike yango place nini soki eza na bato basomeki baplaisir ya tike c'est bon mais eza ekomi difficile c'est-à-dire tike ya fali ekomi sésame moko boye rare c'est-à-dire moto asomeki ata di tike na ye je pense que aorgane mbongo parce que bato baoluka batike na niveau moko bato bakomi koluka batike parce que sold out esalemi sold out esalemi sold out esalemi aye ke fallait kosala sold out personne ne croyait qu'il fallait kosala sold out ah nzungu tena munene ozoteka combien bazoluka batike nzungu nana ndeko nanga moko boya wa net katakata baoba notre page Facebook katakata baoba bokena lombangu bokena kosabone na katakata baoba notre sœur Beleni bokena kosange bokena kuna bosabone kuna place bokozwa makambo oh kataki likambo elekaki na bokena kuna bokozwa Jibe Piana lobi ke grand prêtre na biso Gims mais Gims abitaka Stade de France kaka moko te Gims aka na Stade de France kaka moko parce que mutu oyo batielaka biso soki ekomi discussion mutu oyo batielaka biso limite po balakisa biso ke fali mpo aza eloko te batielaka biso nde Gims maître Gims batielaka biso bawario nde Gims azaka na Stade de France kaka moko Gims azaka na Stade de France kaka moko aza nango mibale te aza nango misato te aza nango kaka moko mais toyoki union pour détruire Fally Ipupa balobi oto ndimake Fally Ipupa asali sold out na Stade de France acha deuxième date union pour détruire Fally Ipupa baye lisusu na manigance na bango baye lisusu na buzoba na bango balobaki ke acha date soki mpenza superstar soki mpenza aza na niveau bagims soki mpenza aza na niveau ya babana boy soki mpenza abetaki mpenza yo arena acha date ya Stade de France atie date balobi o te atondisa asala sold out asali sold out balobi o te il faut acha deuxième date po bandima ke asali sold out asala ndenge baaya basali asala ndenge banani banino nde basalaki asala ndenge bajul ndenge basalaki asala ndenge bapkl basalaki bon ava botima nzungu koseka te nzungu koseka te tala buzoba congolais tala buzoba ya congolais union pour détruire Fally Ipupa basengaki date balobi ke o te alobaki akobeta de France akobeta de France akobeta de France échec nabocelaka bakado kola naboki mpena ntongo ni kado losenga mpe lion te kaka ata train pamba ata girafe apamba ata soki avion moko boye osala mwa bien tala nalamoki mino mpena ntongo yanakoki mino mpena ntongo bosepelisa président toni nakende so nasisika awa mbango mpa nake lidel boyebika place na okende place na kosukelaka ya lidel place na kosukelaka kaka ya lidel so nasisika awa ba na 10 heures ba nake mama o lidel talaki motema mabe bakongolais Fally
aosala rando na motu te ramo oseka Fali aosala rando na motu moko te Fali aosala défi na motu moko te Fali. Écoutez d'abord Fali, écoutez d'abord Fali, avant de continuer, Fali est un prophète. Fali c'est un élu, c'est un élu de Dieu. Écoutez Fali. Écoutez Fali. Écoutez, ça c'est faux, c'est trop faux. Non, c'est trop fort. Écoutez encore, c'est trop fort. À l'époque, Fali Poupa, il disait déjà ça à l'époque. Comment ne peut pas être fier de Fali Poupa? Comment tu peux pas être fier de Fali Poupa? Comment? Déjà à l'époque, lui déjà il croyait déjà que les Congolais peuvent remplir cette salle. Comment? Vous savez, histoire de Fali Poupa, lui il voyait déjà de loin, En fait, il fallait avoir un futur. Fali il voit avoir un futur. Mais imité nini ma créer, n'a imité. Ça, c'est témoignage vivant. Témoignage vivant. C'est-à-dire, lui, Fali déjà, il croyait que un jour, les Congolais, il dit bien les Congolais, Baroton dit ça, Stade de France, lui, il voyait déjà ça. Pendant qu'ils ont la vie, merci beaucoup. T'as dans le lobby, maman train l'équipe. T'as la train l'équipe, train et l'équipe, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est quoi, comme je dis souvent, mon frère Boda. On a fait la Boda. On tout ça, on a Boda. Mais tous on a sujet. Merci beaucoup pour l'entrée. Ce qu'on a, ce qu'on a comment on va dans le un warrior. Olingi oyoka motema na yo pasi po golo moko boye alobi ke Fali Poupa makiona. Est-ce que un warrior peut avoir aussi peur d'un Gaulois? Est-ce que un warrior, un vrai warrior, fanatique à Fali Poupa, avec tous les espoirs au Fali à Sali, est-ce que ils ont un fanatique moko boye? Akoya koloba lika moko boye pour na Fali pesa li ope motema passe. Ah, c'est que il nous fallait un moteur. Ah, c'est que il fallait un moteur. C'est que il fallait un moteur. Est-ce que ça la moutou moko, est-ce que ça la chroniqueur moko boye? A sali émission na ye, a dénigré fait Fali. Le président Tony n'a pas émission moko boye. La vache qui rit à lobby et sali nga pasi. Na oki bina pasi, na critiquer Fali. Mais yo moko zon kana dépasser, que nous on a ba image, il y a type on a la vache qui rit tant que vous comme ça Fali. Esclave ya Fali. Bango tous ce sont des esclaves, bango tous sont esclaves à Fali. Et ça na eloko moko te oyo mutu o to ngaka Fali te akoloba oyo ko sala passe ezate. Et si ba loba ezate. Parce que o to si ba loba Fali a accomplir ngo un par un na misu na biso. Na misu na biso to so ko mona ndenge Fali za ko longola abaneki na Olympia assist Olympia aina Zenith assist Zenith aina Bercy comment lelo accord arena alongo yango aina yu arena alongo yango aina ovo alongo yango akena esana eloko moko te oyo golwa koloba esana eloko moko te o ba kokoma lo ba komi na chanson moko weye sold out ya gouvernement. 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 Entre parenthèses. Namoni ki live moko boye ya Gaulois. Live ya Gaulois. Namoni ndeko moko warrior amati. Pona kolakisa bango ba billet
ya Fally Ipupa. Ndeko moko agolo alobi te Fally Ipupa aza lokuta. Na ninyo ba bien na yeta mosomi bien ba peso bien mbala moko. Na intel soko somi bien ba peso bien mbala moko. Na o anani soko somi bien ba peso bien mbala moko na bi. Yango ba wari yango ba to ba golo oyo. Bazana ba problème na mitu na bango ou bien ndenge nini. Biso ba to za ba billet, biso ba to za ba billet. Biso to za ba billet. Na billet o ngana za nango ya o ngana za nango. Ba komi ke billet ekozala available mukolo oyo ekozala proche ya concert. Ko yo ningo expliquer ngai mutu na sombi billet. Na kotana na bien te. Pourquoi na tofuna ka ba tumoko boye. Na kotana na nina email na ngana. Na kotana email na ngana. Na kotana email na ngana. Bimisi na mutonga bimisi biso billet mo soki ba biso ki ba nignon soki ba joule bimisi ba billet na yongo ba to mitu bongo ça la bien o ça la bien te na kotana bien na kotana bien na ngai Gérard o pesa 10 minutes non ba to ne bité soki ba to mitu bongo ça la bien na bité attends na loka Gérard Mosakati Jamila, obi moko soko vandi obi yango batu mitu na bango esalaka est-ce que basa batu moko basanga en fait ba sélectionner bango basa ba kizengi en fait mais c'est grave hein. Attends. Ouais, j'ai radio. OET. Ok, ça m'attend. Ye moko e-ticket ekofungama kaka na pembe na nini ya pembe na concert ti ponga bimisi batike na ye moko ebele ya bakala soki ya banini soki ya bandinio soki ya banini bimisi batike na ebele abimbe est-ce que bagolwa oyo bazalaka mayele oyo bazalaka bazoba soki na kanya kota na kati ya billet na ngai bakomi ceci n'est pas un billet, this is not a ticket. C'est-à-dire comment de on a salaki bakomi le biso que ceci n'est pas un billet. J'espère que bino soto bozana ngo bakomi ndengwana. Après na se bakomi les billets e-tickets pourront être téléchargés depuis votre compte client quelques jours avant le concert. Kopona bango comme si Fally makambo oyo biso tosombi ticket biso tosombi billet na mbongo na biso pona bango ezali gouvernement tosombi biso billet ngo kabila biso moko pona bakizengi bagolwa na artiste na bango tila pia kizengi artiste kizengi yongo moni pesa ko avancer te artiste faire gola kizengi ba fanatique na ye ba kizengi ba collaborateur na ye ba kizengi c'est l'ensemble des kizengi. C'est ça, faut le bango ndengwana. Parce que quand tu vois les fanatiques et kizengi, na artistes kizengi, na entourage kizengi qui ne comprennent rien, il faut rien. Il faut rien. Pendant que ngai na kati ya billet na ngaba yebisa ngaki eloko o ba pesi ngai oyo. Il va dire que ezali ticket na noté. Français. Les billets e-tickets pourront être téléchargés depuis votre compte client quelques jours avant les concerts. Yo lingo expliquer ngai les billets on a sombi on va dire que pour la mesure de sécurité pour que mutu yi ba yo ticket avant quelques jours il y a concert. Mais aujourd'hui, on a pas mutu kizengi un conseil à Stade de France et artiste na yete et à okene na yepete pour la jalousie o ya zanango ali nga expliquer ngai ke ticket na ngai o nga na sombi c'est-à-dire ça ticketé ko Fally mutema kiona omoni pourquoi ça bongo alors que ba ticket ba ninyo zala ki ba pesa yongo ba ticket na bango bona papa osobe que masula ninyo obe que masula Jules est-ce que Jules na ninyo est-ce que comme on a Fally
Dans la place où il y a union pour détruire Fali Ipupa, dans le niveau où tu commis dans la place où il Fali a commis un groupe de personnes qui pour na haine na bango, pour na haine ya batouana, le artiste na bango aza incapable et bosono et bosono et bosono sango omoni e bosono oyo lobako obana ko loba wana ezaka falite e bosono se faire egola e bosono koka vadio en plus monoko munene lokola bulanga ndo yene e bosono parce que azali incapable ya kosala oyo mafali asali ti sikoko kosala pe kaka te un groupe de gens makizengi siko bakabongo soki balobi likambu ngai wario esalanga pasi esalanga pasi na lelo koni bango bakoloba lelo koni o bango bakoloba oyo ekosala biso pasi pendant que oyo biso tovandi boto osila pendant 6 mois tokiende na 6 mois tokiende na 6 mois sa défense kaka moko gimsi oyo bakongole mosusu babangaka gimsi oyo bagaulois babangaka aka na stade de France kaka moko aujourd'hui langage est changé et comme yo poto ndima ke fali pour passer les sold out il faut acheter deuxième stade fali pour pas atambola na explication bino te fali pour pas atambola te parce que bino bolobi si fali pour pas décide de mettre une deuxième date alors ça lango te pour na bino bolobi donc alors ça lango parce que lui et son équipe et son manager et producteur bah moni que oui il y a une forte demande il y a ba billet ce qui est sengeli matcha deuxième date n'est pas kocha deuxième date ce n'est pas parce que moi si moko boya ndumba na kombo ya Virginie Manganga ou bien pour na jeune moko garçon moko kombo na ndombo linyo kizengi il y a lobby, il fallait coacher deuxième date. S'il fallait décider de mettre une deuxième date dans le Stade de France, parce que tellement il y a une grande forte demande, il y a des fanatiques qui a fallu pour pas rater. Bien na bango et cause la réunion, il y a pas de maillot les bavandi. Ok, fallait. Je pense que première date déjà c'est bon. Mais comme il y a une grande forte demande, il y a demande de fanatiques. Est-ce que tu ne penses pas que tu vas la deuxième date? Oui. Mais dans les producteurs à Roda, les pour et les contre, est-ce que deuxième date est favorable pour l'artiste? Est-ce que pour gagner bon sur ça? Ce qu'on dit que c'est bon, bah coacher deuxième date. Mais à coacher deuxième date pour na batu moko ba lobby, jamais. 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 Fali Poupa ne mettra pas une deuxième date parce que Bakizengi moko parce que des bourriques, parce que des tintins, des dipons, il dit lobby. Non. Avant de poser la deuxième date, d'abord il faut d'abord accepter d'abord la première date. Là maintenant, on peut discuter. Avant de demander la deuxième date, il faut d'abord accepter que Fali Poupa, c'est lui le maître du jeu, c'est lui qui dirige la musique congolaise. C'est lui qui est le premier artiste congolais basé à Kinshasa. Oh, il y a aussi la sold out. Oh, ça c'est la sold out. Et il sera le premier artiste africain francophone. Oh, il y a ça les sold out. Et il sera le premier artiste africain tout entier. Oh, il y a ça les sold out. Il faut d'abord accepter d'abord ça. Là, on peut discuter. On ne peut pas discuter avec des gens qui n'ont pas qui ont tout le corps maintenant, comme ils ne savent plus faire, comme bazangi ba argument, ba lobby ba kosi ba fanatique na bango ba lobby ba kosi ba lobby te. Non. Omoni Fali Poupa deuxième date na iwana pour Simba, il faut Zoba ya Jazeline. Notre sœur Jazeline Zoba. Elle m'a bassini sur cause congolais. Au cause tellement elle quitte tellement trop.
baye kocreye eloko oyo soi-disant euti na Stade de France. Jazeline na page na ye ya Facebook c'est 2 minutes. C'est 2 minutes. Vous avez 2 minutes. 2 minutes.